sur le membre d'un groupe, le leadership est un art parce qu'il faut du savoir et du talent. Modèle de leadership traditionnel. Le modèle de leadership situationnel. Parmi les modèles de leadership traditionnels, nous distinguons les modèles de traits, les qualités personnelles des leaders et attribuent sur la personnalité. Cependant, ce modèle ne peut pas être. Cela tient principalement à ce que le modèle comportemental met en valeur les actions des leaders au lieu de leur vraie capacité d'initiation structurelle au nom de leurs subordonnés afin de leur permettre de fixer et de réaliser des objectifs dans des communications réciproques. Le modèle comportemental stipule que les leaders doivent choisir un style correspondant à la volonté de leurs subordonnés et de les suivre. Si ce dernier sera probablement plus efficace qu'un style de la sociabilité participative et perdre de son caractère directif. Le modèle de leadership est 5 styles de leadership fondés sur 7 parties pour exposer à voir. Les sujets concernés surtout biso ba mama. Na kati na biso tozala ba mama oyo bazali na makoki ya kosunga ba groupe ya ba mama. Mais bayeba ba makoki wana te. Balobaka souvent que kosunga ba mama eza pasi. Ya solo eza pasi. Ya solo eza pasi. Po biso ba mama tolingaka te que biso moko toni diriger. Na ko pesa un exemple moko. Sikoyo mama modératrice a dit na ba élection. Mama moko a postulat le bi azala président de la République. La jeunesse féminine, il y a eu des mots, battre modèle. Moi je voulais résumer ce que maman avait dit dans sa propre personne. On est aux alliances, dans la bateau, pour les gangailles, pour Azalaki. Quand j'étais étudiant, c'était notre chef de département en charge de l'enseignement. Avant moi, si à terminer mon monument, à Tiaga Mibali Tembe, mais on est à politesse. On peut te dire ma beaucoup. Dès la Lobaki, Aya sur la maman, il est mort. Mola qui s'est à Bosso, il y a Baye Côté. Il y a un problème de leadership. Les locaux à ce soleil Sakibiso dans mon colonel. Totondi Botondi, maman présidente, a réfléchi peine. La délégation a eu Mobimba. Ma maman a la coordination nyonso au basali te bilulu le kakitoko Totondi bino Botondi. Ma maman militante, ma condifa nyonso yemo coordination il y a l'université bino banso pour concourir la réussite de la cérémonie à l'élo, ndenge na lobaki, na komo ya hiérarchie na biso, na tondi bino botondi, et puis na zongisi maloba na modératrice pour la suite du programme. Bonne fête à toutes les mamans de l'IDEMO. En dehors, il y a le 8 mars, journée consacrée par les Nations Unies. Tozoaka mokolo oyo tokosololaka ka biso na bamama ya idemo nde ezalaki mokolo mwalelo bamama ya Ligue des femmes bayaki toinvitaki mpona bango madame professeur Kalenga
na thème moko pe koki kolendisa ba mama sur le leadership féminin. Maman Mayoli mwasi azali na makoki manso lokola mobali. Soki ami pesi akokoma nde tina ya milulu bya lelo tolingaki to rendre maman Idemo une fois de plus consciente, plus déterminée pour les échéances électorales qui arrivent. C'est le message que le CG a transmis en son nom. Le leader, il sera là. Le président national est ici. Mais empêché kaka makambo mosala etali parti, loko aboyebi mikolo miye, tozali na makambo mwa mingi. Libota moko ya politique esengeli koyeba tokosangana na banani po tokende wapi. Nde esika président national azali na ngonga oyo. Message na ye yango epesami na monoko ya secrétaire général. Siko tokoyeba mwasi na Idemo aza occuper place nini? La place centrale. Sans la femme, il n'y a pas de société. Yende a Botaka, yende a Kolisa, yende a Pesa Bomo. Et Tata Maréchal, yeme azali koloba, otumoli ba mama, otumoli Mobutu. Tanga la biso ta mwasi moko aza ko occuper place moko responsable na kati ya Idemo. Maman, la modératrice, la secrétaire nationale en charge de l'économie et finance. Elle a été députée nationale pour les comptes de l'IDEM. Et cette fois-ci, elle sera encore éligible. Voilà. Merci.